Mission TV, le miroir du monde. John Numbi oyo bino ba journaliste bolobaka alongola akutu fati. John Numbi asala vidéo ya lobi na sa anyote lelo pour des scampettes pe na opesa ordre bakangaye bazongisa. Le tout puissant Caleb. Le soleil bétanité. Le tout puissant Caleb. Le soleil bétanité. Te toyebi mutaza spécialisé na bamo. Akolo balikambo moko na tongo na 8h a changé na ye moto lobi alobaki loboko za salité na kopia mbotete lelo azoluka cohésion nationale ndi moto vraiment ko betela ngali solo na plateau to vanda tolo bango baboto linga ye bonga na ngai na longati na nani na musali ya nzambe mais lelo na kata ba réforme na ye azo senga basali ya nzambe bakota ta mwambata libwa balonga jomi na misato bakota ndi moto yo ko fandisa ngana lelo na plateau vraiment canal kino na yemba la liboso ndi to beta masolo ke to ti yango pembeni ya ba belge et le belo komoko une guerre entre l'UDPS et l'église catholique c'est archi faux mama bibi quelle guerre nous tous un mandat ya peuple mais parce que côté de ça moko abino ndeko Jean-Marc Abundo le deuxième le premier vice-président il s'appelle pour soutenir bon soki sikoyo tozui bandeko nyonso na ba député totie bango na kati ya gouvernement bon ba tumsu ba kota te donc erosa so yo tunelanga bandeko na ba député na ba siège na bango ba kotika banani lelo yo soki totuni vidéo moko babi miseska IDPS abo ya mapono mezate azate mais élection beaucoup de nangu te nazoya nazoya mutu wana lobi nde mutu abandi makambo yango nde mutu oyo na yambile problème ezate problème oyo tobandi kolobela ezanga ipasegili likambo ya recensement OK mutu moko tisiko ya boyi maponomi azate OK tolobi ke tokokende na élection te sans toleka na identification pour réclamer non na recommanda Vimende te Vimende a un mouvement contrôle orienté na kosa Vimende netinye koye ke via koloba wana niveau na ngate via sutuki via pesi 3 non pasteur Gili mais c'est la tête pasteur na lingite una kolongwa awa ndeko sulwa kanisanga benganga lisusu OK apesi 3 Vimende apesi 3 non na kanisa ba opesa même na mutu na yecheri musenepo a dribble même na yecheri musenepo. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Mbote na balandi nyonso ya Sembo na Canal Kin Télévision.
topesi bino merci bisika nyoso bozali kolanda biso boyebi te espace oyo ezalaka bongo kokambama na ndeko Jules Bulembi tobengaka ndeko Zulu apesi honneur na ba maman lelo nga maman Bibi Kapinga na zongi lisusu na canal kin pote na présenter les bino émission sembo na sembo nde tokokamba na sembo nde bosolo e bosolo wana lelo tokosolola yango elongo na mwana mboka bokwala o tokoyamba lelo bandeko bazali kolanda biso bakotuna wana batangi kombo anani Pasteur Gili boyebi Gili bokwala o toyambi lelo na kati ya sembo toyebi te soki na sembo nde akorepondre na ba question o nyonso penza bino botindi tozali na ye déjà na pesi mbote Pasteur Gili mbote mama Bibi Kapinga na yebi ke tozana na sanza na bino aba mama merci esika oyo mokile kabela bino sanza moko na mbula pe nzamba ko bana ko batela bino lokwe bandio ko mana suka esile la bino pe na kinya. Merci beaucoup Pasteur Gili et Pasteur Gili on a cause attend on sous question à liboso parce que ba mituna ezali penza ebele o bana mboka batindi à travers Canal Kin et les longa lokola na ko présenter émission oyo bandeko nyonso bazali ko na biso batuni Pasteur Gili pourquoi pasteur église na ezalaka wapi parce que biso tolandi mingi à convaincre biso tongo mosusu moke na ba parlement debout mais tolinga ki pe apesa biso église na epote to kenda kape to sambela ka elongo na. Merci beaucoup matondo pe mingi na bandeko ba tindi motuna wana et ya maison nango pété pasteur Giliaza mosali pe ya Nzambe na mapinga nelonga oeza dirigé na archibishop Coutinho Fernando le loaza na mboka bapa na ba situation toyebi mais uta e ngaloleki mama bishop emi azana biso na mboka nde esika oyo nga nazo salela Nzambe kuna. Ok, donc bandeko nyonso ba kongomani botuna ki motuna j'espère que bozui réponse topé yano pas Pasteur Gili et apesi bino yango pote balingi ba rejoindre yo boza la pré ya koyamba bango. Non problème ezate awa na osa la continuité ya musala Nzambe kuna na sala lango metant na bimi libanda ezate rupture puisque bato belebe batuna anga mais comment yoza pasteur comment yoza musala Nzambe oza non bato baye bakate ke bato yo bakoyi ko batela mboka to mokili malamu eza bato na Nzambe malgré que na mboka na biso koza lelo moto na Nzambe e komi pe na mwa ba connotation belé wana tina tokota pe na kata ba polémique ngo eza na ngote mais du moins ceux qui peut balobi ba ya pe na ndako Nzambe na mapinga nelonga bakokuta pe Pasteur Gili interprète à maman et sikoyo bakulutu ba papa basalaka musala na ba Timothée mon père lelo pe na za parmi bato yo bazo sala ngona kati ya armée de victoire. Pasteur Gili na plateau na biso mokolo alelo to bongisa ki mituna ebele to ko fongola penza champ ya ba question na biso mais to ko linga to kota to bandana na likambo etali formation ya gouvernement ezali penza ko lobisa sa crée polémique ezali ko sala débat to kende mokie na ngambo na bino na UDPS batali cité présenta ki bongo 80 non bato mosusu bazali ko comprendre te 80 personnes pour 7 postes 8 ou 7 postes ezalaki ndenge nini matondo mingi mama Bibi na ngai koloba lelo soki eza na formation ya gouvernement et komi ko sala bato mo nungu bon nakoki pe koloba ke bato pe ba na mo raison pona nini eza eloko yo mokonza mboka nde mota présentaki yango bayi kongomani bayi mboka na ye atalisaki bango mais soki na lobi na zonga mwa mokesima lelo na kotuna bato bakomi pressé est-ce que bapesaki consultation pe ngala ya kokoma nisiko tokomi mabe na ngande yango wana obandi oseka lelo bato bakomi koloba bongo gouvernement est-ce que bapesa yango chance tozonga na ngambu ya église sainte catholique tozana posa ya bato yo bazana makambo mabe na mboka te bato batambola malonga mais yo tuna bango tango consultation bandaka balobaka nini balobaka pété donc ingelo bake to tike la visionnaire mokumba na ye oyo ye abimisaki a présentaki yango bayi mokili bandeko ebele tango bandaki yango balobi te za maseki bandeko ebele tango bandaki yango babi biso tokoya te yo pe to bandeko kozana yo kuna musala butu bato ebele bapesaki yango motema te mais le loko abundi ne loko na ye tout que la ye temps au moment opportun gouvernement ekobima na ye na ngambo ya gouvernement
nayebisa pe bango te bosala na lombango pour peuple azozela bino gouvernement ya liboso esimbi te po eyanonamaki na peuple te ekendaki na baposhi ya bato na positionnement ya bato mais mokonzi ya mboka alobi na biso alobi gouvernement oyo eza ya baguerrier do ya bato ya makasi oui eza gouvernement ya le peuple d'abord selon Pasteur Gili eza gouvernement oyo ekoya et répondre na besoin ya peuple congolais peuple aza na besoin nini kulutu nanga wazekwa ayembaki yango na nzembo peuple aza na posa voilà peuple aza na posa courant peuple aza na posa akende te elo malamu peuple aza na posa alia nde eloko sikoyo biso tozozela nalingaki mpe nayebisa mokonzi ya mboka boye nalimeni ya nyonso po yo moko oyebi bato balobaka babi bango ata mokonzi asali boye bango bamonaka abongo te soki mokonzi alingi asala likambo boye alongi te ndeko Kabila soki toloba boye na mbula mibale seke bato wana bana mitu me komona ndeko moko kati na bino alokoti hôpital ya Douala aye kolakisa nga mpe natuni ye sikoyo aza na makolo to aza na maboko po biso toaleki na poema motu ye sikoyo aza na poema makolo naleki na ngai nalobake gouvernement oyo basala na lombango nakomaki na esika koyebisa mokonzi ya mboka gouvernement oui coalition mpe na kati wana ezangi nango te oui mais yebake après 1625 jours gouvernement te yo moto kotelema deva bayimboka oyebisa bango ndenge nini yo okambaki mboka oyo bango bapesaki yo mandat mikolo 1625 jours bato mosusu mpe lelo bazowela bibonga bato mosusu mpe bazosenga bakiti ya kofanda bango nyonso te lobi bakotelema na olokwa baninga bamisusu mpe lobi bakosimbela otolotolo balobi yo te elingi olobake si ça traîne le président de la République passe na part à responsabilité bimisa mpe mbuma misu oyondo oyebi vision na yo planning na yo na kata gouvernement mama bibi naza na plateau na yo me na kata studio naza na bandeko mibali makambo nga na koloba bandeko na nga mibali nde bato bayebi eza na bajoueur mosusu abeti match wana malamu non seulement po aza bon mabeti yanka na coaching ya entraîneur ndenge apesaki nangi naloba nini par là eza na ministre mosusu lelo akoko travailler ka malamu na vision na planning ya mokonzi ya mboka donc ngelobake tango bato bazowelela mokonzi ya mboka beta seko mesa mais tango yo moko otali sikoyo koti penza na esika ona bandai kozela o memanga tango otali lelo omoni te président de la République Félix Antoine Tshisekedi le chef de l'État ayambi mwana mboka Sama Lukonde après réception topé koyamba mwana mboka Sama Lukonde abimi atalisi alobi bosala différence te bosala confusion te entre urgence na ezali précipitation tangaki yango na français alors de votre côté tango ozali kotali solobi te mokonzi ya mboka pe na ngambo na ye esengeli bongo afungola miso abeta loboko na mesa tango yoki mwana mboka Sama Lukonde non différence ya bamo ezali différence ya bamo ezali urgence na précipitation eza na lombango urgence eza bosenga na banzi na yanoli yango ndenge yango esengeli voilà elingi loba nini na moma oyo tozali peuple aza na bosenga baoyo bazangi mai baza na posa mai baoyo bazangi lotiliki bazozela lotiliki baoyo mpe bazozela gouvernement ekota en place bandeko mpe bato ya misala na baentreprise ya l'état makambo eza ebele na kote ya précipitation aza mpe na raison tokitisa mitema tozela de peur ke topesa moto ebonga oyo abongi nango te na kote ya urgence biso mpe toya na bosenga na biso eza tosi tokomi na suka mikolo ezokende na lombango mokonzi ya mboka atikali na mbula mibale na sanza libwa donc 2 ans et 9 mois ekoyi kozala mingi na bato bayebike makambo ekoyi mpe kozala moke na baprogramme oyo ekokoka te na makambo etikali mais soki makambo etamboli malamu na baministre oyo bakobima esaliki makambo ekende donc demo na ye ajouaki nango de part et d'autre akaboli 50-50 précipitation ekomema biso to échoué urgence eza pe bosenga ya bandeko pe déjà basi bakomi dans les besoins alors na ngambo ya Pasteur Gili yo moko soki ovandi lelo otali union sacrée et créame oui lelo gouvernement tozali kozela ebima na part na bino bokoki kotalisa nani azali penza principalement blocage actuel ya chef de l'État pour lobby ezalaki mwana mboka Joseph Kabila selon bandeko ya UDPS blocage c'est trop fort mama bibi
na fandi na plateau na yo na lobakelo komoko ezana ba momusu lelo IDPS au pouvoir moyen ya ko employer yango na vocabulaire nanga tant que parlementaire debout oh lelo quand même oyambi pe parlementaire debout mais représentant qui va tout il fallait représenter en tant que pasteur. Non. Pasteur Guili parlementaire debout. Voilà. Moko ya ba président. Moko ya ba président parlementaire debout, les moindres de tous. Donc il faut représenter Kanga Bongo pour musala na ya parlement debout. Ezwa valeur. Non, pour ça ni que c'est bandi matsanga ba pepo. Na kende ki mbandaka o critiquer mbandaka. Tenga la critique kate. Mais na uti seko pas Mandela. Uti South Africa. Na landaki na mona ki ba imani. Wana nyoso kana kati ya musana. Na mona ki pe cortège. O mona ki cortège. Ozo mona ki parlementaire de bois komi pe moto. Biso ba Est-ce que ça parce que vous avez na pouvoir té? Oui et non. Lelo pourquoi puisque musala auto bande ko sala biike ba kufinango. Biike pe bazu ba kokoso na banzoto et belé pe to kimaki pe mboka. Mais le lopéton toujours pouvoir to bimisi sikoyo mongongo na biso bato yo batiola ka biso lobi na baponga bi na bazangu tala bagayar zéro lelo yo moko monaki bato babateli passé gili na Afrique du Sud motazali a metolo de Jézalia donc ngolo ba keso ko betili ko fe ko misiko ya sate donc na laki na sécurité donc voilà yango la lobby o kolandela bande ko na bien ko tala te intérêt ezali po ozali na pouvoir lelo. On a 32 ans. Non. Bandeko wana lelo bayepe ko sepela na musala oyo ba parlementaire debout. Lelo bazo sala. Mama Bibi Kapinga zala clair. Lelo parlementaire debout a cotisipé loi. Donc na si lobby ngamonja na opesa bango mobeko et comme loi Pasteur Guili. Identification et recensement. Identification et recensement. Oui. Ce que l'ingé ebimi na monoko parlementaire debout. Avant on a rekende un peu. La bête locale solo. Pour mona ke moto azala ki bolole lobby. Le lo pas commis moto. On redevancer penza ba question na. La lingi totika non. OK. C'est quoi la formation il y a gouvernement. Il y a une différence entre l'union sacrée et loko ya la ki nyande ko Kabila lobby. Voilà coalition FCC mais bazali kotali ça tezali coalition FCC cash bis langage wana na mboka na biso deuxième grossesse to yebi mutaza spécialisé na bamo akolo balikambo moko na tongo na 8h a changer na ye moto lobi alobaki loboko za salité na kopia mbotete lelo azoluka cohésion nationale ndi moto vraiment ko betela ngali solo na plateau to vanda tolo bango mutu lelo vumu koko fanda ngana yo to beta lisolo yaka to sunga mboka te maboko na yo matondi makila e mbaka na ngota papa Simaro molimo nepe manakimia e lelo mutu wana akomi ko luka cohésion lelo mutu wana lobaki alobi baboto linga ye bonga na ngai na longaki na nani na musali ya Nzambe mais lelo na kata ba réforme na ye azo senga basali ya Nzambe bakota ta mwambata libwa balonga zomi na misato bakota ndé moto yo ko fandi sangana lelo na plateau vraiment canal kino na yemba la liboso ndé to beta masolo te to ti yango pembeni pona Pasteur Guili ngana ko senga boyo avantage ya union sacrée zani différence wana mama Bibi Kapinga bato belé ba yebi yango te coalition et ala ki to travail bato belé ba kanisa ke coalition avec F. Joseph Kabila na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Or la coalition c'est dans la constitution. Tozalaki na moko non tozana mokonza mboka oyo azana pouvoir azani majorité mais toza sikoyo na quand bazui majorité bazani pouvoir mama Bibi ça devoir na bino bapanzi sango ya kolimbolela biso yango toyeba oyo biso toyeba kité mais na coalition to travailler ensemble pour to bimisa mboka na biso na gouffre oyo lobaka nango atande kolanga safu to bimisa ngo na kati ya libulu. Lelo yo tangu mokonza mboka atali que coalition oui mais esimbité selon programme ndenge to yokanaki to travailler union sacrée citoyenne ajout article 69 à lati oyo zalaka besoin ya ba mama Bibi Kapinga oyo zalaka besoin ya batu nyonso poto ndima ye aza mokonzi ya mboka akabona nande ko Kabila akaboni na ye lelo ba mama Bibi basala sous émission on ate ya koloba ke bravo lelo batu bakomosa l'émission ya fololo mais biso nyonso tolingaka ndenge moko bolungusaka moko ekulutu kofolo ngida loba biso nyonso tolingaka moko mais sika ba expliquer batu mokonza mboka tant que garant ya bon fonctionnement alobi non na zumena acte ya kopanza maintenant la coalition
Maintenant, na tourner regard nanga vers la nation. L'objectif c'était quoi? Mama Bibi. Ce qui Félix a là qui a besoin de mbongo. Angaka battre la coalition na yepanga comme apena bakari mené. Mais aïe otalabi le peuple d'abord. Na tourner boya tout travailler. Tout le cas comment to ko sunga peuple oyo. Ne union sacrée et maintenant les combles les amis. Mboka moko na mokili. Mboka moko na mokili. Congo oyanga. Et ça n'a plus de 500 partis politiques au Koutango Kakao. Parce que yebisanga na gouvernement. Oye kozala na 50 ministres ou bien moins. Na ba parti politique coalition il y a 45-50 partis. Devinez maintenant la suite. Oye le loso mona keno et ça même attend na ba parti mallette. Mais besoin na bango bazwa ministère moko bango pe basala. Or vision siko ya mokonzi puisque c'est un homme d'état. Vision naïsa le peuple d'abord. C'est pas batobele pe bazali na confusion bazali ko nazoya même attend na parti na ngai DPS. Pour lelo il faut pe bosala ka différence. Le ko le bimaki na monoko ya la bouche autorisée ya parti. Le CG, Augustin Kabuya Chilumba. Puisque batobele ba hibakate. Biso ba parlementaire de Boutou alaka une bouche officieuse. Donc c'est le seul parti le lo o bakenda ko mot d'ordre pour oyamba pa serkili. Donc tant de kozulu abeninga ayebi ke na ko bimisa biloko oyo monsieur ko talama bande ko pe ba kozala d'accord. Tandis que na ba parti mususu oyo ko lobate oyo ko simbate landa ligne. C'est sa force maintenant IDPS. Donc passer Gili oyambie na plateau tant que électron libre. Différence yango wana. Tant Augustin Kabuya mon secrétaire général a lobby que 8 ministères pour 82 personnes. Et si qu'a passé Gili pas condamné yango wana, est-ce que pour servir le pays, il faut ça comme ministre? Est-ce que oyambinga en tant que député, oyambinga en tant que ministre, wana kana IDPS, mais il y a kana parlement. Mon tout le peuple a voté na moula. Le loi Zolinga Alungwa na hémicycle akende koma na ye ministre. Alors selon vous, ba député pétitionnaire nyonso wana bazali ko senga bakota na kati ya gouvernement bazali na raison to bazali na raison te. Mais ça n'a sens te Mama Bibi Kapinga. Nous tous na mandat ya peuple. Mais bazali ko tête te moko ya bino ndeko Jean-Marc Abundo le deuxième le premier vice-président ndeko bazali il s'appelle ko soutenir bandeko. Bon, soki sikoyo tozui bandeko nyonso wana ba député totie bango na kati ya gouvernement. Bon ba tumsu ba kota te. Donc erosal. So yo tourner langa bandeko na ba député na ba siège na bango ba kotika banani. Ba kotika basi na bango, ba kotika baleki na bango. Ne sika o musala peuple apesela kiye akoki ko sala ngote. Loi moko esalamité pour na peuple et loko moko te yatika ko sala pour na peuple mais azulu kaswa ke na ministère kasa ke na ministère pour servir peuple ake na ministère pour y paswa. Or besoin na yango te biso tozana ngo même atanga passé gilelo na za contenté na plus de 80 personnes ba welela 8 ministères ba biloko wana yango te puisque lelo batebele ba lobaka bango nyonso kaka bien yama non lelo quand même to condamné puisque c'est déjà condamné qui c'est pas normal ce qui lelo toza na kata parti ngai moko na yebike lelo oyo ba David Mukeba na osa les publicité te mais lelo akozanga te puisque tant que CP au moni quand même réputation na ye na buato batebele lelo basana ngona makala mais abimi saint sauf lelo so ba pesi ebonga mabe. Nangambo ya question wana otuni pona ba député pétitionnaire misusu bako tuna pe pasteur Gili pona nini yo po batela kiti na yote ya bonzambe ote ya kaka na église yo na pasteur Mukuna mais bo préféré lelo bo zala pe na kati ya politique bo kota pe na makambo etali débat bo bimaka na public pona likambo etali tango mosusu mboka pendant que bozali basali ya nzambe motuninga motuna moko malamu. Pasteur Gilazo appelle na oto yebisayo. Ça c'est la continuité à l'œuvre du Seigneur. Ngana sala vete lokola mopé. Ngana sala vete. Le lo pona yanola yo. Présidente de l'Assemblée ya kala Mama Janine Mabunda à répondre mon konzamboka d'une façon ya yemoko que bato bazoli la République comme ya ba juge. Mais pourquoi pas ba conseiller ba yebise ke ba di Mama présidente koloba bongo te. Soko lingi mboka yiko makutu ya bajije nzambe kutapesa kama mokile pa bajije nzambe apiaka mokile pa bazuzi bazuzi bakoma Salomon alaka jije ki oya mutamakashi ona Samson alaka jije Jefté alaka jije
Parce que tant que présente ensemble, il y a un moni mboka na biso, tous on a besoin de l'eau ya ba classe ébélité. Nous a contre bateau batangi tenga mon pe na tangi. Mais souci est ça, tous va culture ba mboka ba paya lokwa ba Afrique du Sud. L'expérience d'abord. Mais les gens qui ont mboka na biso et bimisi bateau yo batangi bete le belé, mutakomi na terrain, azo koka kosimba charge. Oh, le ba pesi na mboka. Bele bazara qui n'a pas expérience, peuple congolais allé là na mitu na bango, ngala kanisa ki okotali ça peut-être bolingo d'abord ya mboka ezale bele na volonté ya kosala la peuple. Volonté ya kosala la peuple okosala ngo sa ebonga. Mama bibi batu boni balekaka bafinga kanga pa Sergili na baninga na boluka misala. Oyo kakati. Oyamba ndeko nanga moko a député na plateau na yo azo finga biso ba parlementaire debout. Boke luka misala siko bozu pouvoir. Parce que elo on est tinda ke non le biso to luka misala te mais oyambinga lelo to sa mission. Bolinga mboka te. Voilà pourquoi moni na inisa mouvement nanga aimons le Congo et soutenons Fachi, c'est notre sang, c'est notre frère. Donc c'est ça. Le lopo na kosala la mboka ezo senga kaka ebonga te. Même place aux alliés au kosala la pe mboka pour preuve le passé kilo yambi, oyambinga parlementaire debout. Na ken Afrique du Sud parlementaire debout. Na période de pandémie na ju risque ya réunir bateau na Pretoria na salle au mona ki ba vidéo na ye na Johannesburg na réunir bateau plus de 300 personnes na keleng na casquette à député te na député te. Alors pasteur Gili bateau nyonso bazali kolanda question ezali très primordial pour na bango lelo bazali kotuna pourquoi UDPS ezali lelo koluka côté les mela ba élection. Alors pasteur Gili pourquoi lelo UDPS ezali côté les mela ba élection des avec question. Mama Bibi Kapinga merci beaucoup motuna moko kitoko bandeko ba Holanda biso na ebike musala na yo pesi nganzela te oyanola na motuna nanga. Lelo yo soki totuni vidéo moko babi miseska UDPS abo ya mapono mezate azate. Mais élection boko tunangu te nazoya nazoya mutu ano lobi nde mutabandi makambu yango nde mutu oyo na yambile problème ezate problème oyo to bandi kolobela ezanga ipase gili likambu ya recensement. OK. Mutu moko tisiko ya boyi maponomi azate. OK. To lobi ke to kokende na élection te sans to le kana identification. Ndengo yambinga awa mama bibi na ebi pete soko za congolaise. Oyebi pete so nga pe na congolais. Oyebite totambolaka kiyendi na Congo celui to tunio na superficie il y a 2 345 000 km². Ti lelo na Congo toza combien biso to lobaka 80 millions fayula ya aloba 90 millions motu muso aloba to koma 100 millions lelo soko tuni na ville province à Kinshasa toza combien d'habitants oyoka ba msu 10 millions oyoka ba msu ja to koma 12 millions to lobaka ngo par rapport ya quelle imagination. Et banité mutaboyi maponomi azate mutatindi kipe maponomi lobi azapete mais to le kana identification to yeba nani azanani mama bibi Kapinga oyambinga lelo na plateau na vandi mokolo ya poso na bimika na baleki ndenge na bimakana kesa musana nga ya parlement debout na komi na bandalungwa ya ndeko Zulu na komi officier moko ya mboka na nga beninga ya armée FARDC. Allo pasteur Gilenga biwe alobi to na tuni abino naza colonel mais na bombi kombo nanga recensement wana biso tozo zelango ça fait partie aussi na solution ya est nga tunya bon bi mais ouais tango ko sala mabiso to votaka te mais recensement tango ko sala matoko yeba ki mabe eza wapi ko finga na lelo ekomi wapi yango moni lelunga pasteur Gile na profiter directement na plateau ya ndeko Zulu oyo ACD pensionneur na ba mama puisque botami pe na mwasi na moni pe na lopete na mosapi azape na mama pembeli donc yango na ya kolobake eza nango likambo matata te journal Belgique non journal le soir ya ba Belge et le beloko moko une guerre entre l'UDPS et l'église catholique c'est archi faux mama bibi quelle guerre en guise de quoi na kata UDPS il y a des chrétiens catholiques. Guerre amie. Problème prêtre parce que va rappeler de l'élection 2020. Nga passé gilingo yambinga na plateau na za contre yango. Ozolandanga même na ba YouTube même dengo yambinga awa na za contre bato ba ofinga basango. Pourquoi na za contre? Toza na kata démocratie.
ce pays n'est pas catholique. Ceux qui basango balobi maponomi na 2023, biso ba congolais to loba jamais amen. Poti sikoyo ba musulman na balobi te, kimbango alobi na nuté, réveil alobi na nuté, et ngelo ba quelques prêtres, ce n'est pas l'église catholique. Quelques prêtres ne pas tout balobi, makambwana c'est pas un problème, ça n'engage que bango. Mais c'est déjà kosangana. Problème te, et l'on y a kofinga. N'a pas pasteur Gili, nalobi les élections, babandero les hommes matin, les élections oui, mais l'identification d'abord. Pourquoi il faut conditionner? Oh, mais nalobi hein, ndenge to zaboy. Quelques prêtres balobi, solution yambo kanabiso maponomi. Mama bibito ko sa peuple te. Soki solution ya mboka na biso eza maponomi sala ni boni na mboka na biso awa solution ni tozi balobi non pouvoir eza illégitime moyen asala makambo ezate tokozela ti pouvoir légitime tango koya mama bibi vous pensez aujourd'hui Félix n'est pas éternel au pouvoir a raté maponomi na 2023 quand ya ye ba vanda kimia basango ba ko loba na biso bandeko boboto bondeko c'est quoi eloko tolukaki yango yo pouvoir est légitime. Non. Bon, yebisanga lelo quel pays au monde oyo maponomi ko sala mape moto ya kolonga te alobi merci to pesa na mbote. C'est que peut pouvoir ya Joe Biden na Maison Blanche et ça illégal puisque Donald Trump a yango na Sénégal et ça illégal. Donc au moment que ça c'est un faux débat et loco ce n'est même pas UDPS, ça n'engage que la personne de passer Gili oyo yambi. L'identification d'abord. On n'est pas le bien 350 millions. Problème exacté. Nazo ya place wana. On n'est pas le bien abisso lobby. Ce qui te bandi identification sikoyo. Ce qui va passer misolo. Tout de décembre 2022. Break to silisi. On est allé maloba. Maloba. Mais to peut saper potondima. Non to peut citer. Bandeko balobi non. Mbongo wane sebele élection d'abord. Bakanisi bazoko sabiso. Mama bibi ngana za mwana na kole pa koko tienti sekedi wa mulumba donc koko a préféraka atike la mwana na yebi loko non koko na yebi loko mais atike la mwana te donc biso etienne sekedi atike la biso biloko par là on ningo lobanini na nina lobake politique o biso le loto obeta ya sans été le loto comment diriger politique à bato basala science politique administrative na campus. Pasteur Gili, Bokwala. Maman Bibo Tchetembe. Tout le monde a plateau de Kozulu. Tout le canon a parlé du peuple Babandero, la mine des sociétés civiles. Identification. Et bien, pas mon tassan c'était. Place tout temps en avié Bochab. Place tout temps en avié Nanga Obemina Konjalanjoko. Place tout temps en avié Nanga Denis Kambaye. Na mona père Ali qui na Paul Kapika. Nga na mona ye. Moto aya na na scène politique. Alors, ndeko Gili au souki place on entend lobeta ba arme non compassionnel au souki au bangi au falotika ce qu'on en a beta d'abord place où vient la mère menda comme pour la première fois ministre na vie mais yo moto zali ko recommander même hier na i gouvernement pour réclamer na lobaki na yo wana non ko lande komendo malanga azali na recommanda vimende te vimenda zo mouvement contrôle orienté na kosa vieme de netinye koye ke via ko loba wana niveau na ngate via sutuki via pesi toi non Pasteur Gili Bokwala mais c'est la tête Pasteur pesi na lingite una kolongwa awa ndeko sulwa kanisanga benganga lisusu OK apesi 3 vieme na pesi toi non na kanisa ba opesa même na mutu na yecheri musenepo a dribble même na cheri musenepo oh te na yoka ki kombo apesa cheri musenepo te mama bibi apesi ya yemoko via na ngamende pongala jese ona otetela ke mafumbe apesi kombo na yemoko apesi kombo mutu na yemoko bo atanga te ba kubuka ye na niveau chiki c'est quoi apesi troisième nom fictif et vous arrêtez donc ba recourir à na temende ba détourner de série donc c'est que ba kozoma ka na ye puisque troisième nom fictif deuxième nom na niveau mobulu CV pas compliqué c'est quoi je vous arrêtez ba so musagazi on a bêta que l'on a pour la ça na la musajo ni makelele on se comprend donc yango wana ngelo bateke na recommanda qui était wana ce qu'on a zotalisa yo ke IDPS bato lelo bazo sakanela et formal lelo bato opé lelo bakenda vient nga sadari kusiruku yemta laka représentant ya IDPS na Maniema mutayamba musée des droits du colo vient nga sadari
Viens ngai. Candidature unique pour Félix Antoine. Vieux boulé sili. C'est quoi yo bisanga yvie ou ba voter la deuxième avant fait. Tala mama bibi bolukanga na ba faire terre. La kisanga vie ou ba voter deuxième. Tant na yebisa bino vient na ba voter ka na belle famille 5 personnes. Bochaka tembe yo na vie ba mo chasser. Candidature Yandeko Félix Antoine Tshisekedi comme candidat unique nenge bazali kotalisa na bandeko mosusu lelo bozali kotalisa au nom du père Etienne Tshisekedi fils Fachi Beton esprit le peuple d'abord bokei bongo na ngambo ya ba combattant Fachi lelo akomi nzambe Fachi akende na candidature unique na 2023 soki be élection ekozala. Oh nalobi na yoti lelo likambo élection mama bibi kapinga mutabo yango azate te candidat unique. Il y a pas aussi un candidat lobby na tongo élection ta mutazata faire face na Beton ndeko Bemba mama bibi ndeko Moïse Katumbi nalobi na yo omonde na yambia omonga na tangi bakomba bato msunga na bana tangela yo alors yo tanga ngasko na oyebisa yo tika via nanga bayimoto apema na ye via zonga na ye na pala père na Gombe tika via pema na ye azonga na pala père na Gombe tika via nanga Charman aya na ye Congo ba palolela ye machette na Kasumbalesa vi moya ba kota na ba vie nanga Francis Kalombo ba Salomo Escadela ba zonga Kabila na Congo facha boya tokomo koma penza na suka koyo bino boala ka fenga na komo mini na komo take au premier match ici poto kende nil on a luka deuxième bi to comme kokende penza na suka ya émission na biso mais avant toutefois to si dit ça 3 jours décrétés par le chef de l'État ya day pour na président Magufuli et na ngambo ya République démocratique du Congo ba vie na yo pe mibale ya ngambo ya Équateur de Kongwanda Honoré Nandeko Thomas Lokono wana sonia bamongo au père d'Abango et Nangambo na yo tokoki ko retenir nini parce que déjà na moni ba jour yango ebanda ki lelo déjà le 22 ti le 25 au président de la République pour 3 jours ya day national ya président tanzanien au bombi place wana bande ko belé ba sel yango commentaire pourquoi ya on na lobi mama bibi bwana musala ya décrété na STT pour na ST combien de deuil décrétation et salama na ST awa bobo sanya yango pourquoi pas le cas pour expliquer partout aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo règne na yebanda comme chef de l'État 2 ans a koufeli 2 présidents africains une fois à ça comme président de l'Union africaine donc numéro 1 africain pendant une année c'est Fachi donc entre eux qui a koufeli moi en Tanzanie wana ba journaliste ba lobby à monter ba journaliste ba kembango ba lobby ba to ba koufala na est du jour au lendemain pourquoi pas ba décrétaka ndenge moko pena ndenge Fachi azwaki liboke na ye ya fololo apesi molonga ni na ye mama Denise Nyakero Tshisekedi ndeko moko lobby non ba to bazo kufa na est donc pour na biso Félix asali loko mama bibi na lobi peuple yazo souffrir le peuple ni oui tout le bana vérité Maréchal Mobutu lobaki lorsque vous parlez des droits de l'homme vous devez aussi savoir de quel droit il s'agit et puis de quel homme le temps ba peuple yazo souffrir le l'homme qui est na Kisasa qui ni bakaribene quel peuple yazo souffrir ba parler ta Jésus tonga makongo Brazzaville à hôtel maté quel peuple a souffrir Yebisanga toi que nous sommes à l'aéroport talabana niké il y a 18 ans à Zobeta Dubaï na yaki na bango to kutana na yo na bisabe batala bato bazo utamikili ayelelo a saka une semaine à zongi quel peuple a souffrir selon pasteur Guili peuple a souffrir non na lobi to solo là le lo bato bani bazwa nyoso ya mukili balaksa Félix Gilets jaunes en France et bini pourquoi des promesses oyo Macron a pesi a réalisé en côté et bini c'est le Kowana braquage en Afrique du Sud au Kenya na Kenya et bini pourquoi bato nyonso babundela ka ANC ya Nelson Mandela ba yebe que ce ba ju pouvoir ba mo nzo ba jamais ça tant un ça ju pouvoir ba se retrouver te armée yango ni simba minansela est-ce que le bato ba lobela ka yango non le lo Fachi aye na pouvoir coalition mama bibi na kosala na yo mission na lakio na kosala na mission na laki ndeko Zulu na rémunéré plus de 30 actions positives visibles palpables
ya chef de l'état Mibale kaka na prochaine émission na lobi na yo zana parlementaire de budonga so ina lali balamu singai après avoir ko sambe la prière nzambe mbala moko na jomona mibale pasteur Gili poto mibale ko to na okeno musika te ka nde na vangi na yo na téléphone na yo faculté médecine na campus olobite na téléphone no ezalite mama bibi beta li soloko faculté na tiki campus sabatu na zuka faculté médecine na téléphone ba vidéo ekotite oyoki makelele oyoki cri na yebiso mususu kabila leo libanda John Nundio ba journaliste bosalaka ba émission Malembe c'est la plus grande victoire lelo ba congolais bangé ko mona longia kabila na Congo te lelo soki ba te belé ba bandai ko finga Fachi à cause de la coalition pas la personne de Fachi lelo ke bazali ko continuer ko finga yende ko te soki ba fingi Fachi n'est pas le messie yesu kutu ba zobenga ye Belzebul bon ce journaliste ça l'émission à critiquer est-ce que ça c'est un problème mais les journalistes on a akobeta lisolo ya 440 bisté lelo même matin mboka we ebungi mutakosenga mbongo na libanda olobaki ndeko John Numbi oyo bino ba journaliste bolobaka alongola akutu Fachi John Numbi asala vidéo ya lobi na sa anyote lelo poudre d'escampette pe na opesa ordre bakanga ye bazongisa le tout puissant Kalev le soleil bétamité le tout puissant Kalev le soleil bétamité donc babiloko wana et ça le babiloko oyo faut bato baloba le nous sommes mutaboyi na Fachi c'est pas un problème le goût et le couleur ne se disputent pas mais le lorsqu'on prend kanisa vingwanda na okansaka vingwanda ni loko moko le 16 février 92 servant à Saint-Pédis Mama bibi kutuanga na ba négligence na comprendre te kutuanga na pétété comme na suka na comprendre te siko tona ba nota ke vio na comprendre te vio deré akufi yebi ke na kokoma na suka ke son âme repose en désordre yebi ke na kokoma place wana yango no bandu se ko kalengai tant on a bête est-ce que ba acte non conventionnel moto akufi na lobi susute na moto ki akufi ba est-ce que na attaquer na ye tika ba hypocrisie wana pele mukenda ligi makambo wana te pesa ngana lia tango nazana bomoi tant on a vu ce qui bino kazala kana poto tazala na pays moka Afrika sala ba vidéo na ye abomba ni na ebu na kata pale na ye atindi yango lelo ba résistant ba sundola mit na botoli bango kombo wana na ebisa bango ba résistant na ba taliban biso et résistant de Martin Fayulu actuellement atalisa qui était azali résistant et azali opposant bon de Kabila bango pe batalisi balobi azali na kati ya résistance bongo ba mope na lobi na yo soki botuni ngulu te na mboka oyo soki botuni ngulu te ngulu akoloba trop c'est trop banda na zala ngulu ka kofinga nga monoko mulai botuna ngulu na mboka oyo sonya kola sambu saki yo na Kabila lilobe komi moko Peter tomona ka yo na ye otin na suka nango so soirée là vient na yo Thomas Lokondo tu bandé koloba tout à l'heure vient Gwanda Olobi que son âme repose en désordre selon en désordre selon Pasteur Gili que son âme repose en désordre vient Henri Thomas Lokondo pemana kimia de go les couleurs ne se disputent pas to poussa na to sisa corna ye komi mokolo lelo na ngambo ya mbandaka oui wana mabele na ngai na kende mais na jeu moi contre-temps kulutu papa akunda makana kimia tokomi na suka pona lelo bande ko balandi biso penza ebele à travers YouTube ya canal Kin et balandi biso na émission tozala qui en direct peut-être esa surprise pona yo non surprise te ndeko Zulu mbal bosoto kutana mais azwa vona nga numéro 12 na provincial ngandesko na kamusi OK oui. Alors 2023 borokende lisusu pote bo kondongwana problème était mutaboyi 2023 ça te tola la tola mokeza na makambo eza plus important avant 2023 tokomina suka pona lelo message à suka pona lelo pasteur Gili tosili si pona lelo otuninga ite babi Kaleva bomba makepa basango babi wana eza ba formal ya bande kwa idopes bakina ko démentir yango babi kadiosha comme toujours malgré au pouvoir mais yo falo tuna et yango na bandeli malgré au pouvoir kadiosha ne tombera jamais mutalobi yango bongo soki kadiosha mbala liboso na mona bilenge église sainte catholique ozota la jeune catholique ponga pe na laki mopete mutazo tele manebo na kimia me jeune église catholique bo santiki yaya bino bataille de Facebook
bato avie na ngai moko boye bato na ya alokoti bango bangabi msabango bato catholique nde sika biso to boyi guerre l'église catholique toza na matata na église catholique te ngana lingaka mouvement politico catholique ba chaîne bangai babi après le 16 février 92 bangai babi mesika leki na nga Russie akufela bangai babi ma place ndeko Noteres Kapangala akufela bangai babi matangu acte vandalisme ya sabotage et salamaka na Saint-Dominique wana babimite nous sentir batu babimi babi tout ngabité boutique église sainte catholique on a bi bango balaka batabo polo balaka memia wana bangote mutabumba mina simana bango poatindika bango po biso na mupe to simba na tozana likambote mu palo batima victimisation mu palo bi mapono ni passer Gilia lobby l'identification d'abord que le peuple gagne que l'âme de Russie repose en paix. Tosili pona lelo topesi merci na pasteur Gili Bokwala oya kilelo na plateau ya Bonimbis na loba ya Mission TV ya canal Kin Sembo oyo ndeko Zulu azalaka toujours na volant butu lokola moi même mokolo ya lelo ezalaki nga maman Bibi Kapingande na présenter yango pour kosala esengo na balandi nyonso ya Sembo et puis merci encore une fois na ndeko Zulu azali penza mwana ya ba mama po alakisi yango na plateau na ye ya canal presse pe ya Sembo atikeli biso ba mama to dondo na yango moi oyo jour peut-être déjà moins 8 et moins 9 to ebité ba mama nini ba kolanda lobi to lobi kuna menga esengo nanga lelo ezalaki ko présenter les bino émission on a pesi merci na grande équipe technique ya Canal Kin o ba présenter ba réaliser les émissions o ya Sembo na Sembo ndeto solola ki na pasteur Gili Bokwala na émission o tokutani mbala sima pour na ba information mosusu sino bo batela malamu na mabota na bien. Merci beaucoup. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Ma Mission TV, le miroir du monde.